MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbuto ya MDG TV mafuta yasika nzama mona papa mbolanga bino bisike zomi bino na kombo na Yesu na bolingo na nzambe to lisusu lelo bandeko ba bolingo pesa no basango pesa conseil ne to mesana. Les tensions continuent de brûler entre Peniel et Mike Kalambaye. Bandeko ya pasi na ya mawa nzoka nde mwana ya Mike na ya Peniel ya mibale mwana na ya kitoko wana ya mukie nzoka nde mwana wana azala autiste azala problème autisme. Bandeko za mawa mingi pe pasi kozana baboti ya ba irresponsable lokola Mike na Peniel. Ba para moko irresponsable bandeko na ngai na oki pasi. To sala ki émission je crois bandeko bolanda ki na meka ko pesa moi détail ya sortie médiatique ya Peniel oyo ya mikolo oyo et comment est-ce que ba privé bana asolina bana te depuis octobre et c'est ça la cause ou encore raison oyo a outi récemment bandeko ko ningisa sur réseaux sociaux et la saga continue. Bah, message et consort. Je crois bateau balanda qui émission là, vous avez compris de quoi il s'agit. Et naoki pasipe mawa car nengazo chaka ba message na Instagram na e bandeko nzoka nde mwana na e o amibale mwana naza na problème quand ndeko tiko ebisa bino sko ya mabe eza nini ya mabe eza ke en fait d'abord abandi mwana na ya liboso. Actuellement, moi, je suis en classe T. Et pourtant, moi, je suis brillant. Moi, je suis commis presque l'échec pour Nanine parce que ça faisait tellement longtemps que Solana, maman, n'a été. Il y a quand ça n'est maman, Kangela et Kanda, maman, zo soli, ça a été parce que tout le temps, ah ben non, Solana, maman. Mais comment se fait-il? Maman, zo lobisanga li sous-souté, maman, zo soli, sanga li sous-souté. Et depuis octobre, il y a mon lobby à Solana Banate, donc presque 6 mois. 6 mois à Solina Banate. Moi, est traumatisé. Moi, il y a un moni na ba message ou à balancer qui tourne à liboso na émission to sala qui to meka ko mentionner babilo hotel que Peniel a dit Mike, pourquoi tu traumatises les enfants? Mike a dit c'est toi qui traumatisais les enfants. Chez moi, bana baza à l'aise et baza bien. Donc baza mieux que par rapport à baza qui est pas na yo tout ça. Et c'est à cause de ça. Et puis, moi, na oyami balé bandeko, a un problème autisme. Bandeko autisme, to ebe se manifeste na bandenge belé. Pour na bato yo, peut-être bazan Afrique, autisme ezali, bana o bazana mo bankokoso. Et o biso na Congo to bengaka généralement bizengi. O moi na sora lo barate, moi na sora zana moi problème ya langage, moi na zana tamususu na balule ba comportement mo balulenge moko ya bano bazara ke no zana moi ba anomalie moi ba problème certainement besoin comprendre l'on a linaloba na poto bana oya ba autiste na mboko nga na za ba benga bango ba special need elingelo bani na français et na français elingelo ba besoin spécial si photo loba donc baza bana oyo baza na particularité moko oyo sala ke nyonso ya bango ezala spécial certainement besoin comprendre donc bana baza bana o baza na ba professeur spécial baza na hôpital na bango spécial baza na ba école na bango spécial baza na façon na bango ya ko traiter bango ya ko vendre na bango ya ko vivre na bango ya ko zana bango spécial donc mususu azana alinga makelele te mususu azana aliaka biloko nyonso te mususu azana do baza na mo ba complication et songolo pakala oyo bana normal baza bongo te certainement besoin comprendre ce qui fait que bazalaka na ba suivi balandelaka bango bazalaka na ba spécialiste na bango oyo bayebi comment fonctionnement na bango ezalaka
parce que autisme nyonso ezala ba autiste nyonso baza ndenge moko te. Chaque autiste to pe autisme o ezali réalité yango wana ezala ba symptôme na yango ezala ba autiste mususu alobaka normal mazana ba mamuna ye o yaye ozosala ki aza l'autiste, il est différent avec d'autres enfants. Ezala boti na ebi mwana moko baza classe moko na mwana nga mobali ba aza na reception to benga en 3e maternelle parce qu'après reception ils a première primaire. Mwana aza maele aza vraiment maele maza autiste. Siko particularité na eza particularité na eza ke c'est un enfant à la instruction te. On boyeb sabana ke no vanda salabo ça il est différent à la instruction te, il fait ces choses à sa manière. Aza impedi mais azala maele na ebi supe mususu atangaka so bo pesi livre quand na classe moi na ngai bo pesi livre akotanga mais elle ne parle pas à moi na moi si so elekela rabatu so bo pesi livre autangela bino livre atangi makambo bakomi na livre mais alobaka te benga mama abengaka te papa abengaka te bakombo abengaka te mais atangaka bizarre n'est-ce pas? Donc, ezaba makambo oyo bandeko tokuti na mokili ya Nzambe, c'est vrai, il y a des réalités qui sont spirituelles. Et ezana ba misusu ezaka maramususu benga ngoni moi accident ya vie, réalité misusu autant misusu na libumu moi na tanga maman zayi na zemi. La maman peut-être y a faire moi erreur moko bosongolo par là, je sais pas, ou bien peut-être am na régime alimentaire et celle qui est bébé c'est le songolo par là moi na moi bankoko so na ezalaka même na ba Congo ezana ba nebele ba bima na moi ba malformation na ba problème songolo par là eza parce que misusu ba para ba tanta kolongola bazemi na bango na sina mona na YouTube moi na moi abotama lito ina eza na forme liseke mama boyi mwana kitoko mama lobi ote alingi mwana na te pona mwana nazuki demo so za ndingi ni so za ni compliqué na mona pe musu na YouTube wana kutu na Facebook na TikTok wana kutu video na ti lelo ndire na zalaka nango na lingana se longo émission mais ça fait tellement longtemps mwana wana zaki azana problème ya ekiminga na mutu ouais je nazoye ba susute do ba malformation moko bo wana ko malformation rien à voir avec l'autisme mais bon ezaka baka oyo et créer un problème na ba vie à bana toujours meka kolobela en général. Bref, bana ana kande na uti kolobana bino bazalaka na ba suivi ba landela ka bango pona nini pona ko aider ye a meka ko se situer na société azala équilibré malgré problème o azanango mais arozana moment moko oyo Arosata msuna besoin ya mutu moko te pembeni na ye ou encore ako se retrouver seul et aluka azala indépendant. C'est ça bolamu ya mundele. Mindele na biso toza ndenge moko te. Par contre chez nous au Congo, il y en a pas. Bo ba école ba nin ezate. Ata batu bana ba mbongo ebele ezaka kino abaza na mbongo na bango mwana ngo aliera bia azana bana misala ba kosukula ba kosunga na mama mususu mais ba suivi ezate. Biso nso uti Congo to yebi. Ba suivi ezate et na poto awa basala rabana wana ba suivi pourquoi pour moi na akoma lobby indépendant biso na Afrique bano bazana ba problème wana to ebi bana na bazara jamais indépendant o kata musu ba lesa e o kata musu ko na toilette za problème il faut ba mais par contre na poto ba rolakisa ye ça peut peut-être prendre du temps mais o avec le temps o ka moi na akomi ko sala ba mambo belé ye moko c'est ça bien ya mundele et pour ba oyebisa binote elo bote botika ye a omesana. C'est comme ça. Oka yembaka a zo reconnaître babilo misusu akotanga pe c'est comme ça. Et bele soka koli oka azana ndaku na ye ya yemoko il vit seul ou encore elle vit seule chez elle aloba na ba complication na ba difficulté mais akena supermarché a son bibiloko mususu oka alengaka masala makambu na ye misusu pe ba balaka na bango oka entre bango na bango ba balane mususu ba okuta na pe mobile normal to moi c'est normal a bali donc mundela linga mingi a aider mwana pour mwana na lobby akoma indépendant. Par contre chez nous c'est pas le cas. Siko bandeko likambo eza nini mwana Zion bandeko mwana kitoko to ebi bébé wana bandeko Zion suivi ezate mama na ya lobby suivi ezate esali ke mwana na minute on na osola na bino boye il a 5 ans mais à un non verbal l'enfant ne parle plus. Donc lorsqu'on dit à l'obit que l'enfant ne parle pas, à l'obit l'enfant ne parle plus. Donc ce qui veut dire avant moi na azaï peut-être na moi
phrase to ba moi banda koloba et complètement et s'évanouir s'il faut to loba. Donc et malobeza souté moi naza suna maloba na monoko te moi na loba souté non seulement ça moi na comme agressif parce que toyebi autisme se manifeste na bandenge belé eza na ba enfant autiste ya ba agressif makasi nga nazalaka assistante na maternelle toza na baka ya bongo to wana mwana moko mwana na ekutu mikolo ya mobali bandeko mwana naza très agressif donc yeso aye aganga et puis kolela na a irlaka donc mongo mwana comme on dit muta mela whisky mais mwana 5 ans donc yeso aye atombo ki alingi bakota ete donc so ki bo mutu a surveiller portail ete gate ete akolongola eloko batiaka ana do apikolaka yango blague te et puis okaya mwa so beta baprofesseur bambatana bamakofi mais il n'a que je crois il doit avoir 4 ans et sera mokolo fois na 4 ans et maza mbinga tala mwana kitoko bandeko yango il faut tosambela mingi pona bana mwana ana aza tellement agressif de so azo sakana to aza place bana misu bazali il faut vraiment surveillance ko sakana te neti de le 3 journée vendredi je crois ezaki mardi ou mercredi atindika mwana moko sko mwana ana pa atindika mwana apa aza autiste sko aza yesko aza parce que autisme ngo eza ba forme beleka ndene bisino ba musu bazaka calme ba musu balobaka te amaza kimia musu alelaka te musu alelaka kaka sko mwana ana zala ne kimia bandeko azo sakana obike aya tindika do ya tindika ka yeso aza na baninga musu atindika ka atindika mwana ana maboko mibale sko mwana mo paza pepele bino boye bandie ba rasa bandene bazalaka baza kwede atindika obike a projeta mwana na beta motu na se banga par exemple et mwana comme agressif peigner la lobby aza ko se cogner la tête au mur parce que autiste surtout mwana sora na maloba te façon na ko s'exprimer zala ou soit kolela ou soit violence ko bamba to ko beta donc ça fait trop mal et mwana so beta ba metu na mur na ndimité penyela ko kosa likambo mabe bongo pona mwana oya bota je ne crois pas certainement ça est solo to ebi mwana na tanga zala bébé période moko penyela senga ba mbongo asalaka cagnotte en ligne pona ba soins ya médicaux ya mwana o papa na ya silika ka batu ba tsala makele na réseaux sociaux est-ce que Mike azangi 12000 ba bilo mwa ba jar wana mwana ana na problème na colonne vertébrale pardon abana ko vanda te donc soka vandi il faut akweya agumbama et ndepenya la sengaka mbongo bandeko bozoyeba batu bapesaka ye pe bambongo nde bakenda koopérer mwana wana yango moto esalaki mwana ana koma kovanda certainement batu bele bako reconnaître yango moto esalaki mwana koma kovanda dossier que mwana azala déjà na ba problème depuis kala boto yebi penza mozindo ya dossier te soki na libutanga azala na libumba loba na mama nini to yebi te soki mwana na tanga botamaki to yebi te parce que misusu ba détectango déjà à partir à libumu misu pe ba métier ba yeba raté parce que ba nzambe te mwana ratanga robima boko mo remarquer que non il y a ça ne va pas même misusu ba yebaka ba para misusu ba sora kei ko salisa les ana test mo to sala a soki au comme je crois na zemi à 3 mois so na bosanité na ebité ezana na scanner à liboso to ya mibale o ba ngina boko sala test ya down syndrome et bano babota mana ba down syndrome eza bano to benga ba mongola voilà et misusu ezalaka déjà na libumu bakoyeba ta mosusu bakoyebisa pour te préparer que non omoni zemo oza nango eza ya risque tomoni eloko boye donc ndenge ozana ou soit to terminer grossesse ou soit ondima obota mais mwana kobota ozala boyeboye baparent ebele bandimaka na bango misusu mpe balongolaka misusu mpe bandima kozwa risque mais bana na bango babotama na bango bien surtout bato bafoi oka basambeli nzambe mpe asali miracle mwana abimi ne normal ouais nga na yoka ba témoignage ya bakawana ebele nayebisi ya moto wando sambela na ye tanga ke bayebisi mwana na ozana forme te onde lima babano bazala oka za suki ndenge nini suki nini
pasteur a biso banga tenzamba zali ba bondela mwana bima normal lelo mwana koli aza bien. Et moi on a un problème. Les amis, et l'autre état parent, état maman, ça m'a fait tellement mal que vous ne pouvez pas imaginer. Si on a mis l'obéla, pour Anini Makambo Boye, vraiment, et Mike Kalambaye va rester comme ça, dans son coin silencieux. Il est pour Naïzaka que non, Nazana Bana, Nazozo a soin à Bana, parce que pour lui, à Gagnat, net que no va pesa garde à Bana, donc, Bande Onangai, Nabi Kezana Batbalinga, Maiko Barolan émission, peut-être Barosepelate. Surtout, il s'agit de Peniel là. Ah, on a eu au côté là ni Peniel ni Mike. Mais na lingi bana wana bandeko bazala bien. Bozo monate ke ba ngomi bale na Mike na Peniel ba obebi sa vie bana. Moi na wana ya problème, o azana problème. Na poto kande na utu ko expliquer bino bazalaka na ba suivi. Et vie particularité au bazana bang bazanango. Pour na aider lobby mwana akola malama koma indépendant. Mais vous ne voyez pas, vous ne trouvez pas que mwana ana soka kolika na Congo wana to avanika pembe na papa na e ba kosunga mwana ana te lobby mwana ana ozana ba problème sérieux parce que akoma mokolo akoma tata mobimba lobby qui sera là tout le temps asukola kaye abongisa ki asalela ke boya zongi sarabo et pourtant na poto avec des traitements na ba suivi ya mundele mwana ana lobby akoma responsable ou encore kande na utuko loba na bino a ozezwa en charge yemoko. Bon mon que Mike ne fait pas bien. Est-ce qu'il y a moyen parce qu'il a limité ticket kozanga ye de temps à autre à Kendaka Canada ko kende ko susara mona na ba soin ou encore balanda basala mona na ba suivi chaque 1 mois parce que bis na normal awa bana wana bazana ba école na ba bazana ba professeur na ba bazana ba kiwokas na bango do bato baza spécialement pona ye ba bazola ye mutu o azaka wana pona olandela kana ye et c'est eza eloko ya après 3 mois na 6 mois teno eza eloko chaque jour akendaka classe ya batu ya ndenge neti ya azali et bazo sala ye suivi mikolo nyonso nde place ngambo ezali siko tellement ya za na Congo moyen ke na classe na Canada chaque jour ezate. Est-ce qu'il y a moyen balukela likambo solution déjà Mike aza résident ana mukanda. Est-ce qu'il y a possibilité s'il faut que ça bana na poto aluka peut-être mutu moko a famille na lokola ya lingi penyela za na bana te mais néanmoins bana na bazala mo surtout moi na na problème azala na suivi moko particulier. Ah mon Dieu, franchement, nzamba lola boyebi ke mokilo ya makambo batu baoluka bana batu baoluka bana o baza censé o ke noso ba pesi moi ne pas na nzamba za mobota ko assumer mais botala batu bakobota bana botala batu nzamba za kopesa bana bande robolimbisa ngai des irresponsables comme ça o ba ko nyoko ko maltraiter ba vie ya bana boy ko traumatiser bana boy kuna mwana le l'absence à maman mabe akomi kozwa traumatisme mwana akomi kobima l'échec na classe o mususu kuna suivi ezate mwana situation ekomi ko se compliqué. Ah mais franchement na ebité tout ça bato ndenge nini mais bon mona bato bakoya ko finge pourquoi parce que Mike pona bango Mike na bango mutu malamu c'est un ange Peniel c'est une sorcière azo mérité o azo mérité. Oui, c'est vrai, 6 fois punir, naza d'accord, 6 fois punir, soit disant pour salaire mabe, to pour ça moi si mabe, ok fine, mais ce que bana, innocent, innocent ya bana. Moi mambo matanza me mafuta, mambo matanza me mafuta yango yo. Eza mami ngeza passé. Bande onanga, l'autre fois na lobela mambo ba choix conjoint awa, batu bobala na loyenge. Pour moto star, pour moi c'est kitoko, pour moto za songolo pakala tala batu mususu bomona na libanda ka moto. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Boyebite moto wana za soumis na nini et nini domina kae. Vous allez vous créer des problèmes. Ono ya combo, ono ya beauté, ono ya apparence ya parure extérieure, ono ya apparence physique. Ça fait trop mal hein. Ça fait vraiment mal comme on a babilo kwa boye. Bana ba okola na lolenge nini bana ba okola na traumatisme bana ba okola na éducation ndenge nini donc c'est compliqué c'est vraiment compliqué bande ona ngai mwana boko maka malamu pa mama nai mama ata liboma ayeba ati valeur à mwana bomona te même ko boto na muto liboma mwana eza problème c'est des cas rares particuliers mona muto liboma sala mwana mo mabe ezala raté ba okola to mona ngona ba Afrique bana na ba robo ko maka malamu pa mama na bango
Soki babotola Peniel bana bandeko. Ezate parce qu'aza irresponsable. Peniel a connu des dépressions. Peniel a connu des dépressions. Et ça là que atambola balolenge moro boya on ba mona que non. Ya ko bola bana te bazo bana. C'est pas ce que beaucoup croient ou encore disent. C'est pas que na au côté là bandeko je suis une mère. Et ça ba ma mususu ouais. Moi ko expliquer ngo ezala raté. Oh mon Dieu que le Seigneur nous aide. Ah, Nzambe, pour ça roloba, minga roloba ezali mais bon, tout le essentiel. Franchement, et ça n'a pas ce KTP singana kanda. Ah mais ngana ebité mokilio yo. Et puis Mike va se permettre de faire l'émission zoka bata sonité pour naye. Ah mon que nous loba mamboza na nzela, nzoka ndezo sopaye. Mike dira que moi si le ko la Peniel ozana na babenga ngone na réputation ternée na ko accepter. Bandeko oyebi eza mawe komona ba païen ba opesa biso leçon. Mama kongo asali émission asali analyse. Alobi bino botere biso ke nzamba restaurateur. Bino botere biso to se supportaka. Soki bino mo boza incapable ya ko se supporter. Alobi molimo mo santo a Saint Marie Joseph Andima ko supporter. Alobi na Bible bapesa prophète moko mwasi ya ndumba bande kotoyebi lisolo a osé. Bapesa prophète moko mwasi ya ndumba po mwasi wana changer. Na nzela ya prophète wana siko Mike yo oko ko supporter mama ya ba anote o abote lo bana bande ko sonien so ba leso ba paye ba mo pesa biso ba chrétien ba to nzambe soit disant les so biso za sincérité ba to ba relaxa ba nzela. Ici je ne parle pas que Mike azongi la Peniel loin de là parce que Peniel particulièrement osana pour ça Mike azongi la été. Allo barango mikolo nyonso nesi na minute lo bazo welela bazo bundeleza bana po nini te ko luka ko chavia bana na kimia babongisa likambo baluka terrain d'entente. Ok zan lokolo azana ba problème aboy toyebi ke soin to pe suivi malonga e kozalaka na poto na Congo te. D'accord sur ce to luka to bongisa ngo de façon que mwana zala malamu. Ah mon Dieu nzambe langa nyonso pourquoi égoïsme na motema mabe bande obolimbisanga mon nom est Luba et j'aime bien les Luba mais toyebi que les hommes Luba bazana particularité moko o ezali dictature imposition et puis généralement baluba so akaboni na mwasi déjà batika bana bango te sur 100% 98% pona bato ba yebite et puis bazala so azui mwana ndengona surtout bakabana ndenga malambo bakabana ndenga mabe bazala possessif donc et déjà de nature bazala ravisseur. Je vous parle de choses que moi j'ai connu parce qu'on a travaillé na baluba mingi même en fonction en matière de business donc et souka toujours et le banon et c'est des pas la mana que des poissons la mer ba ravisseur do balingaka nyonso etikala nyonso ezala et pourtant boboti bana période moko 27 chiluzi abanda kosala émission moko ya nabit na bosani bando benga ngonene rencontre ya ba âme certes on a fait des rencontre tout court ou encore oya batu obungisa mutu boko koleka bopesi ba détails ba coordonner tout ça tellement monsieur a suivi dans le monde entier et ça na bato bele ba retrouver ba proche ba membre bato ba luka et na maman moko je crois bato ba la na 27 chiluzi na ndo la na 27 depuis tongo bana ba émission sika na ndo la na chaîne nemingi poza vraiment na ba émission moko azana na ba émission vraiment belé ba émission moko vraiment oyo ezaki éducatif ba émission moko vraiment bien makasi pour la société tout ça fait un peu longtemps na penza sous chaîne na été ezala na maman moko bandeko maman na depuis 1974 soki 70 combien abungana na bana na ye abotana tata moko muluba sopa balari te abotie bana mibale bandeko tata na linga ke soute zate ke soki non alingi na esuyete abotie bana mibale balanda na ya mibali tata na zwa bana azongisa mama na ipana bango bana ya mike akata contact nyonso basa mayele baza imaginez depuis des années 70 et quelques maman na za na ba photo na ba kombo na ba mikanda ba lettre bando solo la des fois aluka yeba évolution ya bana bande oboyima mtata na sala
tata na tinda bana poto na Belgique bana bazami ke bana bakoli bakomba tata mibimba batuna papa mama aibisa banke mama na bino kufa nzoka nde lokuta wana nyonso pourquoi parce que alingaki bana na bakoma ya ye moko mama na bino akufa nzambe ndenga asalaka makambo lelo nde tosolola bino boye mama nake na Belgique nayebi te so azonga su Congo mama na leka na émission ya Vincent ewumela te nzambe na bolingo na ye ndenga asalaka makambo a retrouver bana na ye a retrouver bango koma moko ya bana na ye jibe mpia na bwaka ke mingi na banzembo etangu mama na tangi kombo batu bake koluka garçon wana heureusement bana bazalaka na ba même kombo wana bakenda koluka garçon na batindela ye numéro etangu mwana mobali wana baza déjà batata mikolo ba mikolo nanga ya musika tangu balandi émission na ba détail o mama mona apesa ki bazui ba repère ba comprendre que père faut tété bakenda ko yebisa mais papa pourquoi tu as fait ça tata na zanga makambo koloba généralement batata baluba musana bango yango wana baje na bango makambo na bango yango wana donc pour na ye lokola bakabona na mwasi et surtout que bakabona bandenge moko boy do a privé mais attendez et baza bana na ye o privé bana na sens na ndenge nini so yo na boyo kanite bozana ba makambo na bino tant pis qu'est-ce que boko sa bana na kati pourquoi beaucoup boso rendre vie bana malheureux na molimo pe na nzoto ça ne se fait pas ce genre de choses. Vous avez un conseil en passant pour na batu nyonso peut-être yo na mwasi simba teto na mobali surtout ba mama poto bele bazabizali mabe akabwana mobali a privé mobali bana ana doit komona bana te ana doit sola bana te ozela ti ba ko sa 18 ba loko mais tu es malade toi ce sont ses enfants peu importe cause raison mobote atika la mobote géniteur à géniteur papa kotika la papa ataza momeli bangi ataza ataba muto liboma talongola bilamba na balabala baza bana na ye so na posa mona bana tika mona bana so na posa sola na bana tika sola na bana loba mabe peut-être so razo intoxiqué ba ona bandenge moko boye mais nyonso solution ezalaka toujours soki olinga ya na ndako na ote ya toujours na ndoko ko ke na bomona bana taliba na pesi bana mbote bakabwani ba mama belé na poto basala ba biloko wana pe Mike tam penye la zara na bana Mike abano ke tala bana poto to yebi andako ke doka moni bana mais na mona na ba commentaire belé na ba émission misu bat bazolo ba ye petango azaka na bana baloni nga Mike amona bana te c'est bien fait pour elle et puis ya rokamo bat bazolo ba bongo bana basi bazoba wala ba makango imaginaire ya Mike ayebi bino kutu atate mais bolota kaina ba butu bokoma olala ne na butu généralement bana basi bazara bongo bana basi bazara bongo. Au lieu de chercher d'abord à comprendre, faut tu peux certainement tam souper bobotate parce que souvent on comme la binoto bo su bobota bana bo comme la ban niveau anate. Yepé na tourner franchement il faut être bête pour dire de telles choses. Et ça m'a ramatour o misa bana ba bota bango mi balé. Baza na besoin ya papa na bango na maman na bango. Mino bolo babilo te que yopé na tourner temps ozali na ba franchement faut mona que non mi tout abatu batibia ya batu ça na pas problème. Ba tibia vraiment ça n'a pas problème et ça passe nzamba songa biso bande wona ngai so na sala émission ezaka pour na conscientiser bato quand de to mesana ko sala s'il vous plaît les amis bino bosola na Mike boyebisa ye apona bana pona pénalité pona bana aluka bongisa likambo surtout pona mwana nazana ba problème ana besoin il y a service moi spécial on a besoin mais ce qu'on a comprendre un peu ma bongo te na comprendre te je suis un peu perdu parce que l'état muto akata maika zo garde bana mais na penya la sana to ko tala bana to sola na bana je crois bien ezala bongo te makambo penya la zolo baneti likambo ya problème ya mwana ana problème mwana ya autiste tolo banini alingi na eka ko ke funda te pour créer problème to nini parce que na logique so que zandengo na soit ke ko funda Mike aura des très sérieux problèmes est-ce que boyebi Mike aura des très sérieux problèmes mama bana mundela sala na mama bana te yango ozala malamu bato bosola na Mike bo pese conseil aluka bongisa likambo pona bana pona pénalité mais pona bana bazala bien surtout o asuka non c'est monsieur nous obenga ngai. Les amis, abonnez-vous massivement sur MDGTV Mafuta Yasika. Je crois que j'ai parlé assez. Puis voilà, donc. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est la grande dame. Mais si c'était votre première fois, abonnez-vous. Et activez la cloche pour ne rien rater. Et moi, like, moi, commentez, ça l'aurait bien. Tout le monde aime la des bonnes choses, bien sûr. Au revoir. Bye.
MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.